C'est à l'issue de la célébration des festivités du 12 septembre 2025, date marquant plusieurs événements, notamment le 138e anniversaire de la naissance du papa Simon Kimbangu, père fondateur du kimbanguisme, et du 104e anniversaire de son arrestation, que papa André Mbenza Kiangani, conseiller direct du chef spirituel, sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste, a procédé ce mardi 16 septembre, aux coupures des rubans symboliques des deux édifices construits par l'Union de la jeunesse kimbanguiste au site d'Inzanza-Bissadi, situé à 1 km de la cité sainte d'Nkamba. Il s'agit d'un restaurant moderne avec une capacité d'accueil de 100 personnes et une résidence VIP de 6 chambres et des salons. Arrivé sur les lieux, papa conseiller direct, représentant personnel du chef spirituel, est accueilli sous les rythmes de la fanfare avec le cri de joie suivi des honneurs du mouvement social de la surveillance kimbanguiste. Bana kudu kondo kwa nikuka bungi a kuan lu susumuka kil tama mukunda lukunati bungi a jitusu patata Luis. Kulula Mop. Comme il est de coutume, la cérémonie a commencé par la liturgie. Tusatila salukanza mbimukeleka Ezaya vima
tusalila salukia nzambi mukeleka enzambi ma angitwavuluka tosengi na mama bijuwelo yaka ofonga bisuli bonde tosengi na bolingo na kombo na nzambe tata kolo yesu pe tata molimo mosantu nzambe akobika na biso papa kisolokele papa jalungana papa jangenda kuntimo papa simoki mbangu kiangani tata molimo mosantu ya liboso papa tosengaka yo bolimbisi pamba te tomikoki te tosalaka maesepelisaka yo te papa limbisa biso tozongiselo matondi likola matondi na bolingo no munene papa obateli biso kobanda ntongo ntina ngonga oyo papa biso bana no tosili kozwama na esika oyo ezali na ntina papa mosala opesaki biso bana na yo na mokili mobimba tosali yango kanisela mwana na yo moko na moko papa baoyo batiaki loboko pambola papa baoyo mpe bazangaki papa tike tokwa kopesa bango po ete mosala na yelusalemi nano esili te yo ozala na kimia papa biso bana no mpe tozala na kimia tosala mosala ndenge olingi ebandela seremoni oyo mpe na suka papa tosengi yo moko ozala ebandeli mpe suka eleka na kimia bongo nde tosengi na kombo tata mwana mpe molimo mosantu amen na kombo tata mwana mpe molimo mosantu tokosimba mukanda mwa tata nzambe tokotanga mibeko zomi tokozwila na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 tokoleka na 12 préceptes ya lingomba sima tokokende na nzembo ya bayuda 127 tokobanda na premier verset tokosuka na deuxième. Exode chapitre 20 verset 1 à 17 12 préceptes ya lingomba sima tokoleka na psaume 27 127 pardon du premier au deuxième verset. Mutu ya mukanda kumi na nsiku nkombo se mwana mwanda vela nzambe avuva mambo mama moata mono yave nzambe aku yavasa muti angipiti munzo akinanga kukalani yenzambe zankaka yemonoko kukiva ngilan kitekiko kakifwan kalekwa kena muzulu volekwa kena vantoto volekwa kena mondlangu kunchi antotoko kufurama ni bio vosa de la bioko kadi mono ya venzambi aku inzambi agimpala iftang mambi mama senlandu mubana na temba non tatu yangya mubaba kumbelanga kanti ile mzona tefunda ya zimbandu mubaba kunzolanga yekebanga nsikusuzame kusala nkumbo ya venzame nkatuko kadi yave kana ngisa muntu usala nkumanu nkatuko banjila lumkalumingu paswa kebe ton longo una sala lumbu sambano yesa sabe abio kanti lumkan sambada ilmingu la venzambi aku buna kusala nsaluko ka mwana kwa bakala vo mwana kwa nkentoko kaselo ya bakala vo kan kentoko vo bulubia ku ko kan nzambe ko na nguri amielo myako kadi mundu musambano yava vanga zulien toto yembu yebabio benamo biahu kanto vunda mulum kan sambodia idiau yava sakuna lumkalo mingu abie kakyo kan longo vumina sakyo ngudi aku pasa singalwa bingi munchi inakuvana ya venzambi aku kuvonda niko kuyanga niko kulabula niko kutane kembange chalovunu mfiani yako kuzi ni nani moyo munjo mfiani yako kuzi ni nani moyo mkasha mfiani yako kashiran ka bagala voshiran yan kentoko kangombia ne vompunda niko kalle kwa nkutu kamfinani akuko tuele ku 12 préceptes zadi bundu nsiku 10 miole medi bundu to sabango bazali na bokonzi po bokonzi nyonso ewuti na tata nzambe linga batu yonso atampe bayini na yo 3 komela likaya to bangite 4
komela masanga to eloko ya kolangwa te. 5. Kobina te, kokende kotala mabina te. 6. Kolala bolumbu to pe kosokola bolumbu te. 7. Koswana te pe kobunda te. 8. Kosala kisi te pe kokende epai yanganga kisi te. 9. Futaka mpaku ya leta. 10. Kobombela moninga wa yo kanda na motema te. 11. Ndima mabema yo liboso ya baninga. 12. Kolia ngulu to sombo te. Ngulu masa te, nyoka te, makaku nyonso epekisami. Toleki na psaume 127. Du premier au deuxième couplet. Nkumbo semwani mwanda vela. Vomfumu keti tunga nzoko. Buna beti yotunga, bena yotunga munkatu. Vomfumu kakebanga mbanza ko. Buna nkengi weti kaya meso munkatu. Buna keti imunkatu lutela manga munsuka na bu. Yelusanga fuki mukwenda leki. Yelujanga mampa meno mumpashi. Yandi uvananga kwa bacha zolwa bandi. Bubeti leka. Nkomba sema vela amen. Tutelmata samba. Tusamba. Sedeto dena mazulu beka nkomba kwa sitiswa beka kimfumu kyako kisa beka luzwa lavangama vantoto bonso kokozulu. Utu vana jakweto kwa lumbweki. Utuluka mambimeto watu ambela bonso sulimfuka. Kututuani muna mfukumnako kanchi utana muna kuambi. Kadi kyao kimfumu yengolo yenkembo biamvu yamvu. Seye mwane mwanda velela. Amen. Nzembo. Osi lonza ulungane onzambi kevuna ngako onzi lonza ulungane onzambi kevuna ngako. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu to zongeli lisusu micro pour na ko intervenir na partie oyo et concerné biso to yebi na bolamu ete biso église kimbangiste ndenge papa Simon Kimbangu alobaka na tango wana ba protestant batunaka ye yo olingi kosala lingomba est-ce que ozali na mbongo pona kotonga lingomba ye alobaki mbongo na ngai ezali bato ilingi koloba ete bato oyo tozali bandimi na ye nde biso to sangisaka ba moyen na biso pona kotonga lingomba ya papa Simon Kimbangu na cadre wana nde lingomba oyo etongami papa dialunga na kiangani Salomon nkolo Yesu Mesia na boyene ya mibale liboso ya kende alobaki ete ngai nazali kokende soki botongi nkamba Yerusalem ya sika te pasi na bino ekosila te euta tango wana biso bakimbangiste to interiorizaki likambo wana to mipesi kati na botongi pamba te toyebi ete elaka monene ezali kati na likambo wana nde tina wana biso ba jeune na etinda ya papa mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu kiangani ndenge ya landi matambi ya batata na ye ndenge ya landi ba instruction papa dialunga na tikelaki ete
et sengeli okangamana ba jeune pour être ko assurer avenir ya Lingomba nde et pesamelaki biso mokumba ya ko présenter bandako pe ko somba engin monene babengi bulldozer nde dans le 12 septembre oyo rendez-vous et pesamaki na ndenge apesi biso makoki première partie ya demande na yende tozali ko réaliser na ngonga oyo deuxième partie ya ngonde ezali bulldozer renvoyé yango na sanza ya octobre précisément le 12 octobre nde biso ba jeune toya ko pesa bulldozer et to profiter to lo ba ete papa asengi na biso banso $20 biso banso tozali ba jeune kati na Lingomba biso banso to pesa $20 pour ete to ko kozwa anje wana monene oyo eko permettre ye asala misala ya botongi Yerusalemi oyo eko bikisa biso banso na ntina ya première partie ya demande ya papa yango ezali tozali kosala remise ya bandako yango wana est tombé le 12 septembre oyo ezali kokundola yambo mbotama ya papa Simon Kimbangu na 1887 ezali kokundola bokangamito arrestation ya papa Simon Kimbangu na 1921 ezali aussi kokundola début ya scoutisme na 1959 ezali kokundola réhabilitation ya papa Simon Kimbangu na 1990 ezali kokundola mokolo oyo ba jeune tosengaki bolimbisi epai ya baboti na biso pona ko préparer bolimbisi ya lisumu ya damu na Eve oyo biso bakimbangi tosengaki pona mokili mobimba nde kobanda 12 septembre 1992 lelo esali exactement 33 ans depuis tosengaki bolimbisi epai ya baboti na biso nde ezali elembo monene pona biso yango wana esangisi biso na mokolo ya lelo ngai na kowumela mingi na maloba te na koleka rapidement na bopesani mbote po ete na kolekisa micro na moto oyo esengeli pona suite ya programme na yango na kosenga na bandeko na biso ya fanfare kimbangisa bakoka kozwa badisposition pona topesa na mbote sika tosengi na bajeune banso ba membre ya ba mouvement association et service ya Lingomba kobanda na membre oyo ya C ba oyo tozali na ba différents niveaux na ba mouvement na biso association et service totangi na niveau ya ba section ba commune ba territoire ba district ba municipal ba département ba province ba nation tozali awa tiki non à niveau ya ba direction générale biso banso to kwa ko telema pe na occasion to sengi na papa président général ya union de la jeunesse kimbangiste papa Diak Charles Konde qui solo le mbuta yo pe o telema to kwa ko pesa yo bino mbote musique to bongisa maboko to pesa na mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Centre merci to vandi na biso nde sika to sengi na papa président général papa Diacre Konde Charles Kisolokele mbuta o teleme na biso o leka pona kozwa o esika ya kopesa ma loba o ezali kati na yo. Merci.
Ça n'est suivi les mots du président général de l'IJIKI, le diacre Charles Condé, qui a retracé les parcours des travaux de construction avant de solliciter la bénédiction au nom de la Genèse. Esengeli to lakisa tata na biso ete tozali na esengo to bandeli ba jeune oye ba jeune oye ba jeune oye espoir de l'église Kimbangisme oye Kimbangisme oye Kimbangisme oye Église universelle. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Yeluselemi diampa di kundanga tata nzambi fumu yisu ye tata mwanda velela. Sikoyo tozo beta oya makasi pe ya suka. Tata Simo Kimbangu Kiangani, oye! Tata Simo Kimbangu Kiangani, oye! Tata Simo Kimbangu Kiangani, oye! Simo Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Wale Mizola, Kaka ye kaka, Yandi kaka, Yandi kaka, Yandi kaka Kusima Kumeka Yandi kele. Merci na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Lelo esepelisaki tata mokonzi abule papa Simo Kimbangu Kiangani molimo mosantu apesa biso nzela ete tokutana awa tokosala historique muke ya UJIKI. UJIKI, Union de la Jeunesse Kimbangiste, oyo esangisi biso nyonso oyo tozali awa ba mouvement, association, service, groupe na baye oyo baza na ba mouvement moko te nde tosangani na plateforme monene oyo babengi Union de la Jeunesse Kimbangiste. Na nouvelle formule oyo tata mokonzi abula salaki ebandaki na 2002 ti lelo tokokisi 2025 tosali 23 ans depuis tozali toujours na sima ya tata mokonzi abule. Tata mokonzi abule apesaki biso site oyo ezali na kikongo kombo nango Nzanzabisadi na français Cité des Travailleurs. Oyo papa Simo Kimbangu Kiangani molimo mosantu apesaki biso ba jeune totonga bandako awa oyo koyamba bapaya bakovanda awa po ete nkamba esengeli eyamba bapaya pe totonga yango ndenge toyebeli koya ya papa Simo Kimbangu molimo mosantu azali na posa asangisa bana na ye nyonso totonga Yelusalemi po ete bilaka na ye ekokana. Tobandaki yango inauguration ya suka ya bandaku esalamaki na 2001. Kobanda 2001 kino 2025 tosali 4 ans. 4 ans ya inactivité na kati ya biso ba jeune. Nde esepelisaki tata mokonzi abule na mois de mars. Atelemisi biso équipe ya sika na orientation oyo apesaki biso pote totambola ndenge ye azali kosenga pe ndenge azali kotinda. Biso tango tobandaki na mars toyaki kozwa mbote epai ya tata mokonzi abule et le 22 avril nde tobandaki baaktivité na biso. Le 25 nde totiaki maboko na biso awa na nkamba Yerusalemi na kati ya Nzanzabisadi pona kotambusa musala ndenge ye moko asengelaki biso. Tango tokomaki tokutaki UJIKI aza na bureau te. Bureau ezalaki kaka na pelouse na centre d'accueil. Nde toyokanaki na baninga tozwi bureau na centre d'accueil oyo ezali bureau VIP oyo ezake ministre soko akoti
andimi ke oyo penza ezali bana ya papa Simon Kimbangu. Nde tata Simon Kimbangu asengaki biso na centre d'accueil tocha minda pe to évacuer ba mituka oyo ezali kosala kaka na kati ya centre d'accueil. Tosalaki musala wana to bimisi mituka libanda et to pelisi minda. Nde ayebisaki biso to continuer misala na kati ya Nzanza Bisadi. Ndenge tata Songianzila toujours pembeni ya tata Mokonza Bule azali kopesa biso orientation ndenge nini tokosepelisa tata Mokonza Bule e ndenge nini tokosaila pote Nzambe asepela. Nde apesaki na biso ba jeune totonga restaurant. Na restaurant na ndenge tolobi tobandaki yango le 22 avril, restaurant VIP pe ndaku ya 8 chambres. Na kati ya restaurant VIP na kati toko présenter ngo mingi te parce que toko kota na kati nde moto na moto akomona ndenge yango ekozala. Mais na intérieur nango toza na salle ya munene. Salle wana ekoki ko contenir na fête 100 ou 120 personnes selon les classements ya protocole. Donc fête à mariage, fête ya civil ekoki ko salama awa na esengo nyonso pe na kimia nyonso. Ezali pe na kati esika buffet ezali, buffet eza na kati ya salle te, mais eza na kati ya ndako nango, eza na vitre nango oyo mutu aza na kati ya buffet azomona, mais yo eza na kati ya salle okomona mutu ya buffet te. Ezali pe na dépôt VIP. Donc okocha no sac ya makala la kati karo ezali ekobeba te. Et puis to sali escalier na se poto tonga kikuku ndenge to yebeli yango ya ngare te. Ndenge tata Songanzila peselaki biso to tonga kikuku moko moderne o ezali ke kuna bazolamba biloko esengi balamba na bakoni eko déranger milinga te. Nde tata Songanzila ayebisaki biso non seulement to sali yango awa esengeli pe to sala restaurant kaka ya boye liboso kuna pe ba restaurant na fo ezala bisika ebele na grande salle pona ba grande salle de réunion o eko contenir nyonso na kati. À part restaurant ezalaki ndako ya 8 chambres o ezali liboso kuna ndenge tata Mokonza Bule asengelaki yango na orientation toujours ya papa conseiller direct papa Songianzila papa André Mbenza ezali ndaku ya 6 chambres 8 T. Ezali 6 chambres plus des doubles salons plus salle à manger plus cuisine plus dépôt plus véranda VIP. Soko sangisi yango toza su na 8 chambres te tokomi na 12 pièces. Bajono ye. Donc biso to kontango na ba pièces et non 8 chambres. Donc, tu expliquer 6 chambres, double salon, salle à manger, cuisine, dépôt et puis véranda. Véranda, tu sais, il y a un ndenge zalinda kwa bapaya. Bapaya soka ye abaye na ye. Avandi na ye, na véranda, na bakiti ya bien. Azozo apena air pur. Et puis véranda etali mbanza. Donc, azozo mupepe penza ya bénédiction. Ozo ya kokuta ye. Po azonga nokite. Azala kaka a po na nkama mpepa kitoko bajono ye. Voilà ndenge ba papa basengeli aki yango ndenge to saleli yango nde lelo ezali mukolo oyo tokopesa bafongola. Mais eloko ya sika to bakisi tomoni ete biso ba jeune tozali espoir de l'église. Bandako nyonso oyo bomoni esengeli to bandela ko réflexionner nyonso. Tata Songianzila papa André Mbenza ayebisaki biso ndenge tozali ko continuer misala. Ce qui te pousse à moi liboso à part 8 chambres pardon si 12 pièces autres tozali ko présenter dès que to silisi yango tozali ko attaquer 8 chambres mususu. Bajeno ye. Tokosa la course contre Batunios o tokuta na bango le 22 mars. Tokolakisa bango biso tozali ba jeune tozali bilombe ya tata Simon Kimbangu kiangani oya kotikala atikali biso ba jeune topesi 8 chambres to bandi lisusu 8 chambres mususu o to sa course biso nyos lokola to rataki bulldozer et pesi biso mwa pasi na kanda wana
photo sepelisa tata Simon Kimbangu kiangani bongo to bongo te ndengwande akopesa biso mapamboli et soki to silisi 8 chambre ya mibale nde papa Songia Nzila ayebisaki biso bandaku oyo eza 2 chambre ba papa balingi lisusu te balingi bandaku ezala ba chambre ebele nde tokosala modification bandaku oyo tokosangisa ngo mibale ndenge oyo etelemi awa totongi ba chambre mosusu soki tosangisi ekobima 6 ou 7 chambres et puis awa ekozala beton na beton ekozala su mabele te mpo motu soki akoti avant kota batie barrière ndenge eza na kendolo barrière batuni yo oke kosala nini na cité des jeunes mpo wana cité eza cité ya bapaya minene ya VIP oyo bajeune ya nguya bazali kotonga mpo na lokumu ya tata Simon Kimbangu tokobongisa yango bien mpo ezala kitoko tolingi mpenza bapaya oyo ya kitoko ata akokende mintinu mie mosusu mpe baya awa soko baye awa biso tokosepela tata azwi esika ya malamu voilà ndenge programme oyo tozali na yango tolobi biso nyonso ba jeune tozala même moral tolanda batata na biso nyonso bazali koyebisa biso tosala yango po ete bango basepelisa biso na ntina na yango toinvite bamembre ya comité direction générale bazali awa direction nationale ya RDC bazali awa direction nationale ya Congo Brazzaville bazali awa direction nationale ya Angola bazali awa biso nyonso toleka liboso topusani muke esika ya papa na biso s'il vous plaît. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu kiangani mukonza lingomba Molimo Mosanto biso bana na yo biso bilenge na yo biso bana oyo ozali kotiela motema biso bana oyo tondimi etinda na bino ata pasi ata esengo tokozala toujours na sima na bino pote tosala oyo bozali kotinda biso pona nini pamba te toyebi bino pe toyebi elike na biso elonga na biso bapasi na biso esengo na biso ezali epai na bino ya liboso tosengi bolimbisi pamba te biso bajene wuta kala na bikeke nyonso topesaka bino pasi na kati ya motema kino lelo oyo lingomba soki eningani kaka biso bajene ya malamu ezali malgré oyo bazali kotungisa bino me biso oyo tozali sima na bino toningani te tozali kaka wana tolobi tokozala se na sima na bino nde yango tosengi bolimbisi tobakisi bolimbisi mosusu pamba te yo olobaki ete nzambe bapesaka ye eloko ya ndambo te elaka epesamaki le 12 septembre po ete topesa bandaku topesa pe bidozer tosengaki bolimbisi tobandeli susu kosenga bolimbisi papa po ete yo fongola biso po ete le 12 octobre topesa yo bidozer yo sepela pamba te okoki kosala ngo yo moko na lolenge na yo me olingi biso tosala yango po tozwa mapamboli yango nde tosengi bolimbisi tosengi opesa biso makasi opesa biso nguya olongola biso posa ya mokili opesa biso posa kosalela yo bajene na yo na mokili mobimba bajene ya Europe bajene ya Amérique bajene ya Asie bajene ya Océanie bajene ya Afrique mobimba ndenge totandami awa tozali direction générale oyo ezali kotala mokili mobimba direction nationale ya RDC direction nationale ya Congo Brazzaville direction nationale ya Angola toye na se ya matami na bino mpona kolela epai na bino bandeko na biso bazali na mikili ya libanda posa ezalaka ete basalela bino mikolo nyonso e na ntango nyonso ozali kobenga baya na esika oyo kasi eloko ezali kotungisa bango mboka mopaya eza na mibeko ebele ifo kozala na mukanda ifo korenouveler mukanda ifo kozala na musala ifo kozala na vie ya malamu nzonga nde mundele azali na makambo na ye oyo alandelaka oyo ezali kopesa bana na yo pasi
nde yango tosengi bana oyo bazali libanda papa pesa bango kimia. Biso nyonso oyo tozali na pasi ya mabala papa pesa biso mabala. Oyo bazana mabala pesa kimia, pesa mabota, pesa misala. Longola maladi pamba te nzoto maladi esalaka mosala te. E bato oyo ba jeune kati na biso oyo bazali kobungisa baninga papa yo pesa différence entre biso na bango bakende mosika po te biso to continuer kosalela yo. Angola mokolo wana olobaki yango Angola bayaka toujours na retard. Tozalaki na papa président national ya Angola esalaki ye pasi nde posa ya Angola posa ya komite ya sika ndenge bazali awa balobi ete mbala oyo balingi Angola ezala na différence par rapport ya makambo oyo elekaki liboso. Nde tosengeli bana na yo Angola papa fongola masengena mabe ezali ebele ba oyo bazali kosalela yo fongola. Congo Brazzaville masengene ezali makasi bazali awa papa tosengeli bana na yo bazana Congo Brazzaville oyo bazali kotengama na moyine tika te yo moko olamusa bango po te bazongela kosalela yo. RDC esika yo tielaka motema papa pesa makasi pesa bozwi pesa bana na yo nyonso oyo ezangi po ete tosalela yo. Na ouvrage oyo topesi na yo tosali makasi bapongi eza te butu moi tozali kosala po ete tokokisa mosala oyo pasi komekama bitumba me tolobi ete lokola tozali na yo tozali na nsima na yo elonga ezali elelo elonga emonani yango toprofite mpona kopesa yo merci mingi baba te bolingo na yo nde esali ke lelo topesa yo ouvrage oyo na yango mpona korenouveler alliance na biso na yo tata mokonza bule tata molimo mosantu toyaki na fleur mpona kopesa yo tata mokonza bule obosa na biso te okanisa biso na ntango nyonso tozali kobelela yo na ntango nyonso tozali kolelela yo kotika biso te oyeba ete biso bana tozali na ntango nyonso mpona kopesa yo maboko elongo na mafongola oyo tobongisi mpona mosala ya lelo tozali koremettre yo na flair na fongola po ete yo bongisa bana na yo tosalela yo ebele na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Amen. Nde oyo tozalaki na yango na mokolo lelo tosisi na biso bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Nde to invité papa secrétaire ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokomi na esika ya kopesa mbote epai ya bambuta na biso ndito sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso elongo na ba collaborateur na bango bambuta bisika nyonso tu bozwa mi botelema topesa bino mbote faki musique. To bongisa maboko to pesa bambuta na biso mbote ya lokumu ekoki na bango na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci bambuta bokoki na bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu pe to bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santu tozali nano na esika ya bambote tulombele
kwa tata directeur du cabinet intérimaire Kintwadi yempangiza wonsuno basalanga ku cabinet ke tata mfumo nlongo bena yetu Kintwadi kukunzanza bisadi lutelama beto mpangiza no mudibundu toluvana kyambote faki Pika twakubike no moko twavana mbuta zetu kyambote munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pambuta tulendele kutovwanda tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulube wonso no biluvwandili lutelama beto mpangizeno mudibundu twaluvana kyambote faki Pika twakubike no moko twavana moni myempasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pambuta tulendele kutovwanda tulweki vambote ya ntsuka tango yitutelemesanga sedieto Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela Twena Kintwadi ye sedieto tata mfumo mbanza tata nloengisi tata nsongyanzila kansi ditufutiza yavo butumweni tata mfumo mbanza tumweni tata mfumo nlongo ekuma mfumo to Yesu Kristo kuba Yuda wakituza isiladio vomweni se mweni mwana omweni mwana mweni se kadise wena mu mwana mwana wena muse muntu mmosi kwani tulombele kwa sedieto watutela mana beto bana tokuvana kyambote faki Pika twakubike no moko twavana sedieto kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
ulendele kutofana sideto tata fuma banza betobana bakutukulombela bakafulu watu sikidikisa. Prenant la parole, Papa Nsongiandila a avant tout félicité les jeunes pour leur engagement dans la construction d'Inkamba et de rester fidèles derrière Papa Simon Kimbangu pour que s'accomplissent les promesses de nos papas. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Nkamba, oye! Nkamba, oye! Nkamba, oye! Ijiki, oye! Ijiki, oye! Ijiki, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Kusimba, kumeka, yandikele, nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tolandi manso oyo mauti koleka awa. Mamana likambo ezali ete biso ba jeune ya mokili mobimba kolakisa misala oyo tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kyangandi atindi biso to azali kotinda biso esengelaki ye moko tozala na ye awa mais na tina musala makasi empêchement yango nde atindi biso toya korepresente ye kasi mama likambo yango etokososola oyo balingi Yerusalemi banzoto na bango eza ndenge nini bongo misala na bango misala na yango epambwama. Papa Simon Kimbangu Kyangani misala nyonso oyo ye azali kotinda biso pe azali kosalisa ezali na bolingo na ye te me na etinda ya bango nyonso misato ya bule Papa Kisolokele, Papa Dialungana pe Papa Diangenda Kuntima. Bango nyonso misato na mutu moko ke Papa Diangenda mtamana kozwa le devant ya makambo nyonso. Bango ndenge basalaki musala na bango babandaki kolanda tango nyonso maloba ya Papa Simon Kimbangu koloba ete bilaka oyo Papa Simon Kimbangu azwaka na nkolo Yesu yango esengelaki Papa Simon Kimbangu akokisa yango oyo pe Papa Simon Kimbangu
bilaka wana apesi yango na bamvwala misato bango mpe bamvwala misato esengelaki bakokisa bilaka nyonso wana oyo papa Simon Kimbangu alakisaka bango likambo kozala boye boye yango mpe lelo papa Simon Kimbangu kiangani azali kosala bilaka ya batata yango nde ye azali kokokisa na ye papa Simon Kimbangu kiangani ye moko ndenge tokosololaka alobi ete ntango papa Mfumu Mbanza papa de Alungana ayebisi ye ndenge nini akozalela na mokolo na lelo banda le 2 décembre 1999 biso bana likambo yango dans le 25 mars 1992 papa de Ngenda ayebisi biso ete mans bokotikala na maboko ya papa de Alungana ye nde banda kolakisa bino ndenge nini bokotambolela ndenge nini bokotambusa famille pe Lingomba yango papa Mfumu Mbanza papa de Alungana kiangani na le 2 décembre 1999 alakisi ndenge nini ya kotambulisa Lingomba pe famille ndenge nini kasi liloba alobaki papa Mfumu Mbanza na papa Simon Kimbangu kiangani tango okobanda misala nyonso wana okomona division ekoya na kati na Lingomba na misala okotambusa kasi kobanga te biso tokozala na yo pe okomona ba misusu tango lobi liloba balandi ba misusu tango koloba liloba boyi na bango yango papa de Alunga na ipsaka na papa Simon Kimbangu kiangani ete oyo bakoyokela yo bazande ya yo bango nde okobanda kotinda oyo bakoyokela yo te pe basoko boya maloba na yo wana yebaka te wana ezali batu wana eza batu na yo te yango toza komona papa Simon Kimbangu kiangani ndenge aza kotinda biso oyo bazali kotinda donc bazali batu oyo bazali kolanda maloba na ye baza koloba pe maloba oyo papa mvwala misato batikaki pe yango pe kaka bango pe kaka oyo bazali kolanda makambo ya tata Simon Kimbangu eza boye te biso tozala mingi na ngambo oyo ezali ete toyokela maloba papa Simon Kimbangu kiangani pamba te na misala nyonso za kotinda biso na misala oyo bandi kosalisa biso na mai oyo azali koyebisa biso ezali nde bolingo ya batata ndakisa mpona botongi Yelusalemi pa message oyo papa de Ngenda apesaka na ntina na botongi Yelusalemi biso nyonso tozali kolanda yango oyo na le 1er décembre 1981 papa de Ngenda ayokaka soni mpona kolalisa bapaya ya molimo oyo bango bayelaki bazwaki kasi soni esika ya kolalisa pe esika ya kolela yango papa de Ngenda azwaka décision eke bandako ekotongama na Yelusalemi pe na ntango wana alobi ete bakolini nyonso ezingi Yelusalemi fo ezala ya kotonda na bandako
bacolline nyonso et puis ezala mpe doté na baélément de base nyonso oyo ayeke ndako moto akoti aye komona mpenza ya solo eke ndako eza ya kitoko. Toza na grand devoir biso bajeune mpe biso nyonso oyo na kati na Lingomba, tata Molimo Santu papa Simo Kimbangu Kiangani apesi biso misala ya kotonga bandako mpona koyamba bapaya kolanda liloba papa Mfuma Ndongo papa Dangenda kuntima ete bandako fo ezala très solide. Donc yango emonanaka ete baplan nyonso ezouta paya yemei papa Simo Kimbangu Kiangani, et surtout biso toza kotinda makasi tozali kolanda mpenza te banorme oyo papa Dangenda alingilaka yango, surtout dans ma matériel ya makasi ezali oyo ya léger mpe ezali ya léger ekutaka moins cher eza boye te, kasi soki toza kosomba ya léger po ete bandako ekende mbangu mpo mosolo ezala mingi te, eske wana tolandi maloba papa Dangenda? Tolandi malamu tosomba pa matériel oyo ezali ya première qualité. Différence ezali mingi, okomona bandako oyo etongama kala eza na endurance makasi, kasi oyo ya sikoyo okomona 3 ans c'est trop ndako esofondre ezomona to ezomonana te. Wana tolandi maloba papa nyonso misato tolandi maloba na bango te. Yango na esika wana biso bajeune malamu tozala bana botindami, bwana tata Simo Kimbangu bapesi biso misala nyonso wana tozala bana ya kotindama, tolanda ndenge batata balingeli likambo na bango. Soki misala nyonso wana esalami biso tozwi nini? Mapamboli tozala bana na botosi, tozala bana na botosi. Yango solo tomoni ndenge bajeune baye kosala likambo na bango ya restaurant ebandi kala, mais ndenge to réussir, félicitations, tozonga lisusu nsima te. Ngai ndenge na kotambulaka wana na misala ekozalaka na volonté na ngai te ye moko kendo sala boye soko atindi ngai te na kosala te. Makanisi nango na motema, kasi soko atindi ngai te ngai mwana sala ezali te. Ndakisa tolobaki 14h fo tozala awa ntango moninga uzana nowa mbangu ngona pakati ba protocole kutu batikali nsima alosala manevre na bango mata na mutuka ngai natali liloba o papa ayango soki totosi de biso nde tozwi mapamboli mpe ndenge natuni ye avana ya papa ngongo tozali kokende rencontre kozala papa mais lelo mardi rencontre fo ezala po bango mpe bajeune baza na kangu na bango, baza mpe likambo na bango bakangaki mpona journée ya lelo oyo ezali ya mardi, c'était le 16 septembre l'an 2025. baza na likambo na bango oyo bango bakosala, donc esengeli rencontre ezala. Yango pe yesaki ngai mbangu penza eke natikali kobosa na ba protocole natiki bango nsima ngai na ye mpona kowelela nde ngonga maloba papa Mfuma Ndongo papa Dangenda kuntima eke bakolini nyonso bandako fo ezala. Papa Sylvain
Jérusalem ya kala bakolini nyonso nini eza kuna. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo na Jerusalem ya kala kaka ndenge ezali na nkamba Yerusalem bandako ezali kuna mpona ko encadre esika ya monene ya mosantu nde na katikati kuna nde esika kilongo ezali ndenge na contexte na biso oyo babengi Saint des Saints ezalaki mpe ndako ya Nzambe oyo Salomo atongaki mekasi ebukana donc kuna eloko moko ya monene ya motuya ya molimo ezali te ndenge nkolo Yesu alobaki na Matthieu 21 verset 43 ete bokonzi ya likolo na kolongola yango epa na bino mpe na kotinda yango na libota mosusu ekobotela yango mbuma donc bilembo nyonso ya bosantu basymbole ya souveraineté ya yo Nzambe se elongwaki nyonso se eyaki na nkamba ena suka ye nkolo Yesu alobaki nini ndenge kolongola yango kuna ekotinda esika mosusu ekofanda na bango mibu boni ekofanda libela na libela siko eza wapi na nkamba Yerusalemu ya sika tozali sir ingeta papa ijiki oye oye toza sir na likambo wana ingeta papa soki toza na badute malamu tondimela yango tomonaki na tongo bandeko na biso ya mboka mvamba nde kosenga bolimisi na ntina ya noko na bango maye oyo azali kointercale bandimi na tata Simon Kimbangu kasi na 1976 ntango ayoki ke bapapa ye kofanda awa eke babandi fondation ya temple ye asalaki nini na tongo ndenge ezalaki tosololaki ayaki pe ye aparticipaki na fondation ya ndako ya Nzambe ndenge oyebisaki biso na ntongo papa elingi kolakisa nini elingi koloba ete andimi eza asosoli mpo atiaki yango tembe mpe atiaki kalke ndako ya Nzambe kotongama te kosalama te banani bayisaki ye ndenge wana mondele bamissionnaire baprotestant kasi bango moko bayebaki ete Yerusalemu yango na 1921 wana bandimi ete solo mosala tata ya Simon Kimbangu ozwi eza mpenza ya Nzambe se batentation ya ndenge na ndenge eyaki kasi papa Simon Kimbangu atikaki kotika te eza boye te eza bongo papa yango ezokomonana lelo epai na biso batentation ya ndenge na ndenge na biso bajeune kasi totika te eza boye te eza boye kibati yango tozala makasi na mabondeli parce makanisi mabe ntango toza koyela biso yo moko oza mondimo kasi oyo eza mabe okosala nini ofukami osengi na liboneli eza boye te eza boye papa merci papa Sylvain soki kofanda na merci papa yango bapapa bamonaki ete bakoline nyonso il faut ezala entouré na bandako ya Lingomba yango papa Mfuma Mbanza ndenge bayokana bango nyonso misato ya bule babandaka na nkendolo toke kuna na Belgique bisika nyonso oyo papa aza kolakisa misapi totonga boye banani bakotonga amususu te yango papa Diangena alobaki ete eske bino bolingi bomona kaka miracle bongo bokondima yango mpe papa Dialunga alobaki na papa Kayombo eke ye alingi amona kaka miracle bongo ayeba mozinde tata Simon Kimbangu yangani eza boye te kozala temo eza pasi
soki oyebi likambo siko bato yango baza koboma na baza kokufa yo moto oyebi likambo ofinani na yo oza kobanga na yo bongo na misa tata nzambe okofinana ofinana te yango tomipesa mingi na maloba oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza kotinda biso tata mokonzi ya ijiki likambo oyo lobi ya bandako ndenge esalami tokomisa yango ya 8 chambre oyo lokutakano elobi ete bandako oyo papa asengi eza na colline moko nyonso atomekaki kotambola na baingénieur tomonaki bisika to colline oyo ezali ete bandako nyonso papa ndenge asengeli yango ezala esika moko alors oyo si totongi malamu to embellir yango oyo soki bafai ezali na batole na banini to embellir yango me awa kana kati ya nzanza bisadi biso ijiki baplace mosusu oyo topesaki na bato batonga bandako ya 8 chambre lokola bamitongeli te donc biso ijiki to complete ba 8 chambre na ba espace oyo etikali sauf bana banganga nzambe tozali awa félicitations na ndako na bino ya 8 chambre ndenge bobandelaki yango bino nde bocontinue tosilisa déjà cave na bino si botie déjà 3 chambres na bino ndenge nayaki kovisite botongi yango na banorme nyonso na 3 chambres wana boacheve yango soki boacheve yango mikolo oyo okotala mpe na 3 chambres wana na le 12 octobre oyo bokolalisa bato kuna bino bana nganga nzambe comme ça le 12 octobre soki bolalisi bapaya kuna le 12 octobre comme ça le 6 avril 2026 comme ça bo compléter les 5 chambres wana na likolo ndenge baingénieur balakisaki bino comme ça 8 chambres ekokaka te ekoki na bana nganga nzambe me bosala mbangu 3 chambres wana na se mokolo nazalaki kuna etikaleka moke ete okoka kosilisa yango wana ekozala mpenza malamu wana le 12 octobre kaka oyo soki etikali mikolo boni ndenge toyebeli makasi ya biso to bino bana banganga nzambe soki tosali manche dans 2 semaines mpe cave wana ekosila nango le 12 octobre tolalisi bapaya kuna oyo bakolala kuna balali pongi kitoko tokani wena ijiki awa nzanza bisadi oyo bandako ya kala to embellir po so tokangisi yango mosala makasi or ke toza nanu na défaillance ya kolalisa bato alors to embellir kaka comme ça bachambre 8 chambre wana bisika ezali nanu ebele awa bongo tokokontinue na devoir na biso toyokani abanza tofélicite ijiki na mosala oyo esalami ya restaurant mpe ndako ya 6 chambre tozala bana botosi pamba te misala nyonso ya yelusalemi oyo eza kotongama ezali nde bilaka ya batata malamu tokokisa yango so nyonso tozala na nsima papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge azali kotinda biso po ete bilaka ya tata molimo santu papa Simon Kimbangu mama Mwilu bamvwala misato bakoka kosepela tosilisi bokombo tata mwana mpe tata molimo santu amen Agenoye
Kamoye Bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se ye mwale tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Tobole Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo Tata Nzambe Nkolo Yesu Papa Simon Kimbangu to pesi bino lokumu na maye oyo bozali kosalela biso tango nyonso yango tozali kopesa bino lokumu tozali kaka kokanisa na date ya le 12 septembre maye balekaka na 1887 maye oyo tozali kopanza sango na mokili mobimba tango nyonso euti maloba wana epai ya bino basapi ya bule papa kisolokele papa daluma mpe papa dayangenda koti oyo boye kolakisa biso ete ntina nini papa Simon Kimbangu ayelaki na mokili yango kolongola mpasi ya moto mwindu mpe kopesa kinya na mokili mobimba yango nde emonanaka na mbotama ya papa Simon Kimbangu na 1887 na le 12 septembre oyo bato bikelamu yoketa Nzambe oyo kela na maboko na yo tie mpe molimo na kati ke moto mwindu abanda kotekama lokola biloko nyonso bakotekaka na commerce mpe koyokisa moto mwindu mpasi kasi na mbotama na yo nde pasi wana ya moto mwindu kosila bolobili yango ete ntina nini moto mwindu akotaki na bowumbu pamba te bakoko na biso Adam na Eve basengaka bolimisi te na maloba mabe oyo bapesaka yo epai tata Nzambe yango bazalaka botosi awa bazalaki botosi yango nde bakotaki na mpasi mpe bolobaki ete bozwi na bino bandaki kopesa bino ntango nyonso bolingi oyo bosengi napesi bino kasi awa boyokili ngai te banda lelo bakoki kozwa te soki motunisi motoki na nzoto te yango tokoma kosala misala na misala wana bolobi ete yango ndope kotonga Yerusalemi maso bino basali ya bule papa kisolokele papa dalungana mpe papa dagenda kotima bolakisi biso yango bolobi ete botonga Yerusalemi bana esika bokotikala botonga Yerusalemi soki botongi Yerusalemi te mpasi na bino ekosila te ya solo na mowumbu na yo papa Simon Kimbangu kiangani tala molende azali kosala oyo ezali ete bilaka na bino ekokana soki Yerusalemi etongami nde tozwi mapamboli tozwi mapamboli moto nyonso akokoma na bozwi kinya mpe ekokota na mokili mobimba pamba te yo papa de alungana olobelaki yango ete basimitiere etondi oyo bakufi na nzela to bolingo ya tata Nzambe baza mote oyo bazali kokufa na zuwa ya mokili na ntina ya bozwi baleki mingi yango bolobi te totonga Yerusalemi soki Yerusalemi etongami mpasi na biso ekosila bozwi tobanda kozwa ntango nyonso osengi bopesi biso yango bososolisa biso bana awa na papa na Yerusalemi papa Simon Kimbangu osalaki makambo ya ndenge na ndenge nde na mbotama na yo nsima kobotama na yo oyaki kobongola ndika
ya kopola tongolaki yango ekomaki ya sukali mpe opesaki yango na papa kompenda toza na nguya nyonso ya kobongola biso bato mabe tokoma bato malamu peut-être tosalela bino tolanda nde malako na bino yango bolobi kaka totoka Yerusalemi maso wana bino nde tokobongola biso soki tolandi bayebaki koleka na kati na mokili mobimba na mpasi mpe na kati na lingomba moke oyo tokobika nzoka nde yo papa agenda kotima olobaki yango ete ozali Moïse te okotika biso na nzela te kobongola biso nyonso tokoma mitema malamu tosala misala ndenge tozali kosengela yango papa mfuma mbanza papa Dialunga na ntango nyonso bandaki koloba yango eke na mawa kaka yo eza Molimo Santo nde tokobika soki kana bizaleli na biso ezali nde mpasi kolakisa ete bino kaka nde tokobongola biso tokoma biso nyonso mitema ya malamu ete topesa kinya na kati na mokili mpe na kati na lingomba yango bana na bino ndenge kosengelaki yango ete bajeune to ijiki ya mokili mobimba tosala misala oyo esengeli na ngomba oyo ya nzanza bisali bandako mpona kolalisa bapaya misala esi esalamaki kasi bacorrection eza mingi mazangi oyo ndenge bino kolingelaki yango kosengaki biso tobakisa oyo tozangisaki yango toza kosala molende maye tozangisaki tokoka kosala yango bongola biso nyonso tozala bana ya botosi oyo koloba yango nde tokosalela yango lelo yo restaurant tosali mpe ndako ya 6 chambre pesa bana na bino na mokili mobimba nyonso makasi mpe bolingo misala na biso bopambola po tokoka kosala oyo bozali kosenga biso bajeune toza na posa ya kosalela bino biso nyonso na kati na lingomba tata Molimo Santo mobange akozalaka te biso nyonso posa na biso tosalela bino bolongola biso bamalade oyo eza kotungisa biso bamalade solo bongo ezali kokende na misolo po ete tokakobikisa banzoto na biso maya kotonga ezali te yo ozali Nzambe maso esi obongisa yango yo moto obongisa yango ndenge toza kolela ntango nyonso soki tomipesi soki bopetoli biso ya solo kaminganga bakosalaka mayele euti epai na bino moto nyonso olobi ete abimisa motoke na nzoto nde kuna bakozwila babanda kozwa yo moko oyebi ndenge nini okobanda kopesela bango po ete bango mpe bazala misala oyo ekopesa bango lifuti bango mpe bakoka kotonga banzoto na biso ezala kinya kanisa bajeune baza kolela nzela ya libala ofungola na nzela ya biso mabala opesa biso mpe mabota pamba tolita Nzambe olobaki ete ndenge natie bino na mokili malamu bobota bato bazala mingi na kati na mokili liloba na bino kokweyaka te longola makanisa mabe oyo bazokanga bato na banzela bana basi babota te to bana mibali babota te mpe oyo bazali kokanga biso misala tikete bolongola banzela nyonso wana ya makanisa mabe oyo eza kouta na moyini po ete misala na bino ekoka kosalema ndenge bosengeli yango bino bolobaki ete bana mibali to bajeune ya mibali bango nde bakomata ngomba bilenge basi bango nde bakobikuna bankolo bakolota ndoto makambo na bino nyonso tozosenga ekoka kokokana soki totali bajeune ebele ezala mibali basi esengeli bakende
bamboka oyo esengeli ete bakende kosala mosala ndenge botindile yango banzela eza kokangama na bavisa makambo ya ndenge na ndenge bofongolela bato nyonso na bato ya kokangama na nzela toyokaki yango ete awa toza kosala awa na nzanza bisali bajeune mingi baza na bamboka ya mopaya mikanda ya kosalela ezali te papa Simon Kimbangu olobaki yango ete moto mwindu akokoma mondele na poso te kasi lisanga nyonso oyo mondele akosalaka moto mwindu mpe akokosala yango tikete kosalisa na bisika nyonso wana oyo baza na mikakatano ya kokende na bavoyage bokoka kofongolela bango po ete tosala ensemble na bamindele ndenge tolobelaki yango esika sikoyo tolingi tofongola tikete ndenge tokofongola manso mpe makoka kofongama yango tosengi onkombo tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Il était 16h passées de 30 minutes que Papa Mfumwambanza a inauguré les deux nouveaux bâtiments construits au sommet de la colline d'Nzanza Bissadi pendant que la Faki jouait en douceur un silo en Zambie ou Lungani. Ceci au Cameroun déjà Fatia suit, la sécurité suit, il travaille en camp, la sécurité va se passer. Il est là.
Bambuta nde totikalaki bakota na kati ntango bosisa kuna papa ntango kozonga G.